Patriote, bonjour, bino mutu mesana kolandangai nyonso tika nzambe apambola bino. Bandeko na message moko ya makasi pona ko demander na Fachi Tshilombo na tous les politiciens ya RDC ba rejoindre Martin Fayulu na Lamuka. Naza ko senga na politicien nyonso oyo ayebike aza congolais. Oyo ayebike akenda kokcha mutu na FCC ba sala révolution ba démissionner ba rejoindre le président élu Martin Fayulu pour la reconstruction de notre pays. Bandeko Kabila asasalaki tanaye. Lukola asalaki tanaye azana droit ya kopesa bino suba ordre te. C'est pour cela bandeko nanga na sengi na bino politiciens congolais nyonso partout yo zali. Lamuka eza plateforme ya ba congolais nyonso o ba telemi pona intérêt ya RDC na ya peuple. C'est pour cela naza ko senga bino bocha message oyo na mitema na bino pe bozwango en considération. Nalingi na rappeler bandeko nanga oyo baza na WhatsApp nangai na supprimaki na efasaki ba contenu parce que WhatsApp etondi ya kotonda portable etondi na zaki sur le espace te. Yangwana na efasaki ba contenu nyonso presque nyonso ya bandeko nangai. Alors bolimbisanga muke parce que na tina ibino mote ke naza ko effacer yango. Bozwango na ndenga mabete parce que parmi bino bomoni ba contenu na bino eza effacé et pas na ngai mais bozwango na ndenga mabete ba place la ki susute. Yango na effacer yango pour reprendre makambu ya sika. Bande konanga na reprendre le sous thème ya message oyo. Message oyo naza ko senga na ba politicien nyonso ya RDC partout bozali. Soko za na FCC, soko za na CAS, soko za na wapi. Bima kuna yaka na Lamuka. Poto bundela ekolo. Poto bundela mboka. Naza ko senga na bino na bolimbisi ataki mosala nzambe. Bo bima kuna. Kabila a koki kozwa kabino besclavité banda 2001 tilelo. Kabila ya yesesila, il a aucun droit ya kopesa ordre. Voilà. Alors na yango bande kunangai na lingi lelo oyo na expliquer na bino nani babengi évoluer. Nani babengi barbare. Nani babengi chien. Nani babengi makaku, donc singe. Yo politicien congolais pa yo zali ozolandanga. Ngai na koloba na yo te koza barbare. Mais yo moko fanda o réfléchir o tala explication naza kopesa awa oyeba soki yo zalaka évoluer, to zalaka barbare, to zalaka chien, to zalaka singe. Ndeko na ngai yo muto zolanda ngai okoyeba a partir ya lelo ke politicien oyo azalaka na ye évoluer te. Okoyeba ke politicien oyo a partir ya lelo azalaka na ye barbare. Okoyeba ke politicien oyo azalaka chien to singe. C'est pour cela ndeko na ngai congolais tozana ba même peine, tozana ba même souffrance. O ezali ke ezo sala biso pasi butu moi ndenge pays eza hypothéqué na bapaya. Ba député congolais, ba sénateur, tous les politiciens congolais ba yebi yango ke Tshilombo a été nommé. Bango nyonso mutu abosana yango azate. Bango nyonso ba yebi ke Tshilombo a été nommé. Tomoni ba combattant oyo Kabila tindi bakende ko bebisa base ya IDPS
ba bombite. Bino ba politicien boye biango mieux que biso. Soki bokoti na YouTube, bokomona ba combattant ya PPRD baza koloba. Que Chilombo totiaki ye, Chilombo a gagné te. Chilombo azalaki troisième. Baza koloba yango boko tra YouTube bokomona yango. Alors soki ba combattant ya PPRD baza koloba yango, cela veut dire que bino ba politicien congolais boyebi yango. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que bino ba politicien congolais en complicité avec l'occupant boyokanaki bo monter Martin Fayulu coup ezala yete mais topona Chilombo pour la destruction de la RDC tout précise mot. Donc bolobi Fayulu so akoti akoya po abongisa mboka alo to kolinga yete. Donc to préféré na biso Chilombo lokola ya salate banda botama na RDC akoya pour détruire le pays. C'est regrettable, c'est triste bande kunangai. Alors eza soni ndeko yo lati cravate, oza gradué, oza licencié, oza docteur, oza na yo chien. Un véritable chien de chasse de Kabila. Eza mawa. Bomoni chien, tozo bandana na moko moko. Eza triste. Donc, nako senga na yo mwana mboka, yo congolais, soko yo ki deve video oyo, chango na mir na yo ya WhatsApp, pardon ya Facebook. Soki oza congolais netinga, tinda yango na ba député, na ba homme politique, o bazana Kinshasa bayeba soki bazali ba évoluer ba barbare ba chien to ba singe to uti ko zwa dépêche moko boye monsieur moko ba benga ke kombo ba ati Lukwebo balobi cet homme vient de démissionner na phrase na ye alobi mieux vaut être seul que mal accompagné. Mikoleko ya akoloba ba vérité mususu. Donc ce qui est a ce courage il a ko démissionner pour à comprendre que à cause de la barbareté à comprendre que à cause de la chienté à comprendre que à cause de la sainteté à démissionner. Ndeko nangai touti kolanda sataniste Mukuna. Je lui ai ramené à la raison dernièrement ba obalandanga bayebi. Na baki na ye aza mandian. Mais lelo yo à comprendre. Al komisi église na ye Assemblée nationale. Ye mutalobaki mosale na nzambe aza na droit ko sala politique te afinga me ba catholique abi mosale na nzambe akosala politique te mais lelo yo a komisi église na ye Assemblée nationale alobi défense finance justice ministère intérieur affaires étrangères et la propriété privée ya président de la République. Cela veut dire à reconnaître que biloko wana ezana maboka Kabila. Donc, ce qu'on a reconnaître que biloko wana ezana maboka Kabila, à reconnaître aussi que Félix Tshisekedi a été nommé. Parce que mutu oyo aza nommé te biloko wana ezalaka ya ye. Mais oyo aza nommé biloko wana ezalaka ya ye te. La Bible déclare dans l'évangile de Luc 12:2, rien ne restera caché éternellement. Rien ne restera caché éternellement. Nzambe akomema bino tina suka. Bozala penza conscient que effectivement Chilombo azalaki na ye mais c'est 16% a gagné ki na ye te mais bayokanaki pona destruction ya mboka na biso. Alors bandeko na ngai bolandanga na bokebi nyonso. Bino ba politicien congolais, il faut koyeba yango ke bozala benemi moko makasi misato. Kamere, Kabila, Katumbi. Et en plus, banda 2001, ba kombo misato ka mterenyaka na mboka na biso.
Kabila Kamere Katumbi, Katumbi Kamere Kabila, Kabila Kamere Katumbi. Bakombo wanaka misatu. Moko Burundais, na Burundi kuna mbongo atondisa ebele. Moko Rwandais, na Rwanda kuna tolo bakutu te. Moko Zambien, bango mtu waza ba riche, mais bino ba politicien congolais. Bino ba politicien congolais, bakombo na bino koloba makan. Mais bakombo na bino koloba makan. Vous ne voyez pas que vous êtes tous des captifs. Mais c'est regrettable quand même. Vous êtes professeur à l'université, vous avez un diplôme, mais vous ne comprenez rien. Je préfère encore Babé Masombo, Bokechu, Komanda Eso, Nalek Nanga Yoyo Odombo. Donc, bango na ko benga bango lelo ba évoluer parce qu'ils comprennent. Alors, bandeko, tolo baran muke, to expliquer, évoluer à Zanani. Bandeko nangai, na avant indépendance, avant 60, bamindele ba banako benga biso, soit évoluer, soit ba barbare. Lumumba azalaki évoluer te. Mais ba eko pesa ye immatriculation évoluer pour na akuta na roi Baudouin pour barbare akuta na roi Baudouin te. Akuta na roi Baudouin pour tango kozonga aya na Kinshasa ko combattre Abako. Donc yangwana ba pesa ki immatriculation évoluer mais azaki évoluer te, il était barbare neti Mobutu ba Tshisekedi na le reste. Yangwana bomona ki bandeko tam Lumumba tozui indépendance discours na ye o eboma biso et lakisaki ke en évoluer ako agir ndengwana te. Tango aye ko boma baluba et lakisi ke en évoluer ako agir ndengwana te. Et loko so ba pesi yango o mérite yango te ba acte ko lakisa ke ozaboye. Kasavu bulukola Joseph Kasavu bulukola zalaki évoluer tango azwaki présidence impayé azalakate. Impayé azalakate. Service de renseignement, service d'empoisonnement azalakate. Ce que ozu musala, il faut son mandako. Na période ya Kasavubu parce que azalaka évoluer, azoye bandenya ko marcher na mboka. Tant Mobutu barbare ayeko zwa pouvoir, bomoni pa memaki mboka. Tant ba yeko sa su camarade na Tshisekedi parce que barbare parce que évoluer te. Tshisekedi na panda ba période coloniale azaki évoluer te tito zwe indépendance azaki évoluer te mona Mobutu donc bazaki ba barbare yango moni ba memi mboka na ndenge ya mabe. Laurent Désiré Kabila à l'époque Mobutu pas azaki barbare et ça plutôt citer ba le reste yango moni kisikoyo un barbare soit du pouvoir azoye beta osani mais ayebité parce que ça évoluer te immatriculation na zo ya ngote. Alors bande ko ngai nani ba bengi évoluer un évolué, c'est-à-dire qui a subi une évolution, un développement, un progrès, point. Une personne évoluée, indépendante, cultivée, ou qui a les idées larges, incivilisées, évolué. Donc, un évolué, il ne peut pas travailler pour un individu. Un évolué travaille pour la République. Ndeko nangai, ceux qui osent travailler pour la mokonzi moko songolo, osent évoluer. Un évolué, osons mona a en France n'est pas démissionné. On dit évoluer. Oyoka pour moko lobe démissionné, oyoka pour lobe moko démissionné. Makula tikela changer. Kakande mwana parce que baza évoluer, baza ko travailler pour na pays, mais baza ko travailler pour na mututé. Or Banda 65, les gens ont travaillé, les politiciens ont travaillé pour Mobutu. Azu Bambongo, Azu Tindapana Bango, Azu Pesa Bomba Miet, d'ailleurs, Motangwanda a déclaré à moi que les politiciens Bazo Yakuna, Kozambongo pas Mobutu, il n'est pas vendu wana. Donc, les Moussou Mobutu ont peut-être pas au Pesa. Voilà, la bande pour comprendre une bande de barbares. Parce qu'ils évoluent. Parce qu'ils ne travaillaient pas pour la République, mais ils travaillaient pour un individu, un dictateur. Alors, bande de Konangaï. Na banzi bo comprendre en évoluer muto ba moni changement na kati bo moina ye mutu oyo il faut azra indépendant mutu oyo aza cultivé civilisé soko le bine a travaillé pour Kanambe non je ne peux pas
Et maintenant, je vais travailler pour la République. Mais un barbare, Tozo Kende. Donc, comme si on n'a pas vu balai, un barbare. C'est qui un barbare? Un barbare, c'est quelqu'un qui n'est pas civilisé. Des personnes qui comprennent toujours en retard. Toujours en retard. C'est-à-dire des idiots. Voilà un barbare. Neti Mukuna, c'est un barbare. Il faut comprendre après que défense, il faut Zalaya Chilombo. Intérieur, il faut Zalaya Chilombo. Il faut comprendre après. Donc c'est un barbare. Un sataniste barbare. Biso to comprenez déjà avant. Biso to tala. Ngaza musala nzambe na hélicoptère. Nazo mona nyonso wela Chilombo. Nazo mona yango nazo koloba pona kebisa ye. Bino ba politiciens congolais. Bo wela intérêt ya mboka ya Chilombo na ya Fayulu oyo bazana danger. Soki bino bo mener révolution. Bo bimin bino na FCC. Bolobi, nous sommes indépendants. Toké na biso na lamuka. Kabila osabinoni. Oui, mais Kabila osabinoni. Nous allons lutter pour notre pays. Kabila osabinoni. Ti suko nango akobaye omona kimi. Mais ce Kabila zati lelo, c'est parce que bino bozana ye, bolingi bozana ye. Kabila asila. Kabila akozala na armée na kingakati te. Kabila azana moya kopesa te, azana moya koloba te parce que ya yesesi là. Allo bande konangai tokiti na troisième point. Na lobai tozana 4 points. Évoluer, barbare, chien et puis makako ba bengi singe. Naza ko apprendre batu baka mebele attaque mosala nzambe. Ezana batu o ba différence o te, mais tant aza ko landango azo comprendre ba différence donc akobonde la paix pour nangai. Père Senga merci. Tokomi na chien lingo banini. Ndeko RDC eza pays ba chrétien. Olingo lingate eza ningwana. Dans la Bible, l'image du chien est utilisée pour décrire les impurs, les méchants, les violents, etc., etc. Dans la Bible, l'image du chien est utilisée pour décrire les impurs, les méchants, les violents, etc. Nekonangai, bolanda surtout awa na chien et le makome belé. Totanga na Philippiens 3, verset 2. Toyoka soke lobini po na chien. Nekonangai, même au lingaka Bible te, mais yoka landati na suka. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Bandeko. Dans la Bible, l'image du chien est utilisée pour décrire les impires, les méchants, les violents, etc., etc. Bandeko dangai soko silisi zwa Biblia no ndako tanga na Apocalypse 22:15 eza kolobela chien. Tanga na Biblia Apocalypse 22 chapitre 22 verset 15. Soko silisi ndeko dangai zwa Biblia tanga na 2 Pierre chapitre 2 verset 22. Soko silisi na Apocalypse 22 verset 15. Tanga na 2 Pierre 2 22. Okoyeba Bible ezoba nini pona chien. Mais dans l'entretemps, tozo tanga na Matthieu 15 dans l'évangile de Matthieu 15 27. Boyeba 27. Mais pour na batu ba comprendre bien, tozo banda na 27 na tokotanga kaka na 27 te, nga nazo tangela bino na évangile de Matthieu 15 21 à 28 pour comprendre bien. Évangile de Matthieu 15
21 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Hé, pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Retire-la, car elle crie derrière nous. » 24. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » 25. Mais elle vint prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » 26. Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Amen. Tutangi na évangile de Matthieu 15, 21 à 27. Bande kunangai na bandeli na verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Bande kunanga politicien. Député, sénateur, membre du gouvernement. Je m'adresse aux Congolais, aux politiciens congolais. Pour Nabino, Bozo Sepela, Kabila a eu 56 milliards. Na 56 milliards, a eu 50 milliards à garder quelque part. A eu 6 milliards à Kaboli na ba sénateur, na membre du gouvernement, na ba député et na ba PDG. Et vous trouvez cela normal. Parce que vous êtes de véritables petits chiens de chasse de Kabila. Néco-politiciens. Ceux qui ont un petit chien, si vous travaillez pour un individu, pour Kanambe, aux alliés chiens, alors, je m'adresse aux politiciens congolais. Bo Bima n'a fait cesser. Bo démissionner. Kanambe travaille pour l'intérêt des Rwandais et Yabatumsusu. Kanambe est venu chez nous pour balkaniser le pays et exterminer. Comme preuve, auto bomabatu na Bakongo. Auto bomabatu na Kwango, na Kikwiti et na Baituri kuna. Ça bomaka banda ya bomaka, mais parce que mission na yangwana. Naza ko apprendre bino rien parce que boyebi. Mais pourquoi vous acceptez de travailler na sima muto aboye? Mais pour nani besoin ndima makamande ngwana bande kuna ngai ba politicien. Pourquoi beaucoup révolutionner te bolbi non? Biso to travailler pour na pays na biso alors to kena sima ya Martin Fayulu. Bande kuna nga politicien congolais. Ezo sala bino pas cité. Tango yebi ke Kabila anomaki Chilombo pour continuer à détruire le pays. Bino ba politicien congolais, est-ce que ezo sala bino pas cité? Bozana mitema kaka oya batu neti biso to bozana mitema ya basenju bia ba chien. Bande kuna ngai. Banda 2001 Kabila aye. Combien de batu bakufi plus de 12 millions? Plus de 12 millions. Ndeko nanga yo congolais ça l'opacité. Ndeko nanga politicien congolais ça l'opacité. Bande kuna ngai ba politicien congolais. Prison ya Makala et salama pona 1700 détenus ou bien 1800 détenus. Soi-disant tangu mwane Mwandatsemi, honorable ne Mwandatsemi Akimaki, Balobi, il est parti, mais derrière lui, il y avait au moins 4000 détenus. Bakimi, combien on a de journaux na bino, na information na bino Balobi yango. Ah, c'est regrettable quand même les politiciens congolais. Prison, il y a 1800 personnes. Bolobi, 4000 détenus, bakimi, bamusu batikali kuna.
politicien congolais oza congolais eza mawa awa na poto prison ya ba chien eza mieux que prison ya ba congolais chez eux eza pasi vous irez tous en affaire. Est-ce que vous avez raisonné ndenge ba prisonniers pour le moment ba prisonniers baza plus de 8000 détenus ils sont entassés comme des sardines. Politiciens congolais députés nazolo banayo est-ce que yebi yango bozui bato bayeba na soki 4 soki 5 bobimisi bango peuple a souffrir kuna parce que Chilombo azana moko lo bate po azaki nommé eza mawa mingi c'est triste. Comment bokoza na mitema ya ndengo wana? Comment mitema oya bino ekoza na mitema ya niveau wana bande kuna ngai? Na posa olela. Yozo lia na kanamba zo seka. Ndeko na yo ba congolais baza plus de 8000 na prison oyo il fallait bazala 1800. Tu te rends compte baza ndenge nini? Baza kolia ndenge nini? Biloko kolia ezalaka te. Traitement inexistant. Alors yo député na assemblée est-ce que yebi yango to yebi yango te? Olobela yango te pona nini? Chien. Sénateur olobela yango te pona nini? Eza mawa. Yo za na terrain oyebi yango koleka nga. Nga za na France, na nga bien, aliaka bien, makamutu eza bien. Na za na vie koleka bino. Dernier travailleur awa za na 1300 €. Hein? Conseiller à ministre, qu'on n'a pas dans $500. Alors comparé, femme de ménage à congolaise en France à 1300. Et conseiller à ministre, qu'on a 500 €, $500. Aïe psanga, et là au niveau salawan. Et Kabila mbongo tala, Kamere, Katumbi, Kabam de l'Obamaga. Ils ont mawa bande kunangaye. Soki yo Congolais oyoki vidéo oyo. Et ça le passe. Mais si on pense à monter, on a congolais. Si on y a député moko, tinda député on a loba na appelé ça on passe Sénat yo kangai. Na demandé na bino le moko bo révolutionner bino nyonso bo sa révolution bo zala le 30 juin manif bo zala na peuple. Kabila ako sakana na bino bambula na ambulate. Kabila ya yese sili et sili soit que de Rwanda a soit que l'état ofanda kuna lingimbo kana afanda mais azana mot d'ordre ya ko pesa binoté. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais comment vous na sima mutu ya salongo na ye? Pourquoi vous na sima mutu ya salongo na ye? Mais démissionner. Allo bandeko to komi na point ya suka na banzi bolandinga na bokebi to komi na point ya suka makaku Oba Mundela bengi singe. Un singe et macaco représente un aspect de votre personnalité qui se conduit mal ou agit de façon ridiculement enfantine. Un macaco, un singe, chien, mais pas macaco, représente un aspect de votre personnalité qui se conduit mal ou agit de façon ridiculement enfantine. Bande kunangai. Soki Mundela bengi makaku moko akosi na ete parce que tu te conduis très mal net moi na moko donc c'est ridicule. Donc mutu oyo yo raisonnement na ye quelqu'un qui agit d'une façon ridicule, balbi ridiculement enfantine. Makaku. Alors, yo politicien 98% na assemblée sont des Congolais. Les députés sont des Congolais. 98% na Sénat, les sénateurs sont des Congolais. Mais kaka moi mutu moko kaka kanambe. Asana na bino groupe wana somo combien? Après ça kabino ba ordre, yo salabwe, yo konome boite, yo kindebwe, yo kingandi, yo salabwe. Mutu moko bande konangai. Mais pourquoi vous avez la révolution te bino nyonso? Pourquoi vous démissionnez na bino te trobi congolais moko ako travailler na Kabila te ou alors to kinanda kuna to salema be. Ba komo misato Kabila Kanambe Kamere, Kabila Kanambe Kanambe Katumbi Kamere. Bango wana kaka. Bande konanga ba politicien congolais. Misato wana tangi ba véritable benemi na bino. Quel que soit bolingo za ko lakisa pa na yo.
mon aérien. Les députés et les sénateurs, les membres du gouvernement travaillent toujours pour un individu, c'est-à-dire de véritables chiens de chasse de Kanambe. De véritables chiens de chasse de Kanambe. Au moins, mboa, soit qui a zui, soit qui peut se mettre naïe, tant que mettre naïe, on va dire ah, on peut se le remonter. Ce qui est passé passé, à l'ingé, à Zukamandambo, à Pessier. C'est comme ça que vous travaillez avec Kanambe. On a typé cravate, je suis professeur, je suis gradué, je suis licencié, je suis docteur. Alors, Bandeko, bino mutubuti kolandangayi. À partir de l'élo, boyebi, ba politicien na bino, ceux qui baza ba évoluer, ceux qui baza ba barbare, ceux qui baza ba chien, to bazali ba singe. Na ba commentaire na bino, bo pesa nga réponse, nga na yebite. Si vous avez évolué, si vous avez barbare, si vous avez chien, tout va singe. Donc, yon de kota ozo landanga expliquer na seke baza banani. Eza mawa, eza mawa. Sikoyo bazo me mati lombo na ba distraction, ti lombo bengse beba papa na yo, atiki kende ya Mobutu, kende ko sala boye, bazo boma bato na ba Congo, ti lombo sana droit ya kolobate. Lelo mukuna abandi ko comprendre que maintenant mboke koza la boité to mona ki Molière albi mais non mboke koza la diriger boité mbula na mbula ezaka bango na bango na bango ndeko na ngai babandi ko comprendre to lobaka nga l'air nanga ya kosala ba délivrance ya koteya nazako teya nazo ya koloba pour intérêt mboka alors que moi je suis français mais d'origine congolaise parce que ezama kila ya bakoko na ngai nga ana zanga bien awa biso zana biso bien tozana ba sécurité sociale tozana nyonso. Là, les gens meurent comme des cafards. Donc, so belika ba ok. Alors, bandeko nangai bino mutuuti olandangai vraiment nzambe apambola bino. Je crois que tokutani mbala yasima nzambe apambola bino. Bucha anga pena wabondeli. Musana osala eza ya pasi. Merci beaucoup bandeko nangai. Nzambe apambola bino. Je crois que tokokutana prochainement kaka na nzela ya bilili. Kobosa na te kopanza eloko yo. Kobosa na te kopanza yango. Kobosa na te ndeko nangai. Panza yango partout. Ba politicien bayoka. Ba député. Ba sénateur, ba yeba so baza ba barbare, so baza ba nani. Merci beaucoup. Merci. Nzambe azana bino. Numéro nangai nazo ba risque na bomba kango te. Nazo ba risque pona numéro nangai na bomba kango te. 0